Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, tokutani ezandenge tomesana kokutana. Biso na bino, nalobaka na bino likambo eza ya contrat, pesa moninga esengo, pesa moninga sourire, masolo na député, yango yebandi. Tokomi lundi, toza la 28 septembre 2020, masolo na député lelo, tokobeta masolo ya ordination, ya évêque Félicien Tambwe. Na ya diocèse ya Kabinda toza kuna na lomami bisika tozali kosali la bémission awa tozali kobeta masolo ya examen d'état le premier résultat yaki kobima lobi ça c'est parti dans tous les sens masolo bande konangai tokobeta tokomeka kozongela quelques détails ya makambu oyo koleka na mboka na biso tobeta tamwa masolo to solo laka mena lobaka na bino pesa moninga sourire to lança yango pambate bande konanga to la kisaka bolingo. C'est bien bon ya ko banda ko prétendre ko yeba nyoso ko tangisa batu nyoso mais ko pratiquer yango za passe. Pongana lobaka mikolo nyoso que oui ko sambela to ko sambela na biso tutu kana yo loba na yo en langue mais soki bolingo en pratique Zolo va bien. Ce qui bolingo en pratique, ezate. Ezaga ya munokote. En pratique, c'est nul. Oko zelana yo, nzamba ko pambola, nzamba ko sala boy, oui. Mais ce qui ozo yeba ko pesa moninga na yo sourire te ezapasse. Et on a lobaki na bino opération. Sombela mwana fourniture. Toko sombela ba felem. Toko sombela ba ndeko oyo tozomona bazana difficulté nalobaka mikolo nyonso ki toko sili sa passe ya batu nyonso te mais si on peut se jeter ne fait que pona ko sunga mbote na bandeko to bakola nanga kuna na riwara na radio Simba bandeko to bakola nanga na mwana ditu wanjanja na Sed Media bandeko bakola nanga na radio Soleil tozakuna na chofa masolo na député ya mokolo mwalelo Nalingi na bandana ordination. Lobby ordination salemi. Pena ko ebisa kabino ke ezaka ba extrait tozotie la kabino ba image ya mike bokozo ya mobimba nango tango to koma na kisasa. Sacre ya Monseigneur Félicien Tambwe Salemi. Ba Monseigneur Mususu soti 8 bayaki. Il a été ordonné, sacré par Monseigneur Yambandaka. Bamisusu bayaki bazo uta musika ezalaki une grande manifestation, une grande cérémonie. Banzembo. Epai et yeko salema tellement que fou les alaki moi si mon ko a quoi une vertige bah que ba réanimer ça s'est bien passé
Mais na kati wana, qu'est-ce que nous avons constaté na lobaki lobby? FCC wana bomoni, quelque part là, il faut reconnaître que baïbi ko saisir ba opportunité. Tout un avion s'est déplacé. Et l'on qui sasa et yé kolala na cabine. Adolphe Luman Moulenda Wanansef, ba Marcelin Tissambo, ba Mbuyu Kabango, Célestin Mbuyu, ba Dunia Kilanga, ba Tubaya, ba Ferdinand Kambere, ba yé une forte délégation ya FCC, ya PPRD. Là où les cash négligent, là où lui des PES néglige, Kinshasa est la République, ils ont Congo Mobimba. Et surtout quand quelque chose se fait au Kasaï, il faut voter à 400. Parce que c'est votre base naturelle. Et Salema na Kwango, vous avez dit que Salema na Kwango sacré à un évêque. L'FC ça fait la même chose. Bakei kuna une forte délégation. Ndenge to koloba aw. Na kati ya manifestation wana. Si je crois, si c'est Ndenge Nayoki, selon certaines sources, soit qui 25 000 $, Bayeko dépenser pour l'accoutrement, soit qui 12 600 $, Bayeko somba bangombe, soit qui mi balé, bataba, soit qui combien, ba champagne, biloko belé, ba pomme de terre, ba madesu, baye ba pesi. Et de l'autre côté, c'est l'abbé Théo qui vient. Alobi ayeko représenter chef de l'État. Ba yewana na délégation ndenge boko mona ba telemiwa. Incident à liboso na loba ki angolobi awo. Ne faut pas to la kisaka que longia ba parents pauvres modèle wa. Quand c'est le président qui arrive, même à travers une représentation, on doit sentir que c'est le chef de l'État qui est arrivé. Délégation à présidence ba telemi pendant 1 heure na moi ba komi muto atelo koloboy, muto atelo koloboy, muto kiti ya kopesa bango ezate. Ba ye kopesa bango tumwa kiti ya plastique balingi ba bambana, balingi bacha bande konanga. On doit organiser ba makambo. On doit organiser. On doit organiser. Pendant que l'FCC azali ko agir pour na ko récupérer na modèle loin. Oui, le représentant et le chef de l'État, l'abbé Tewaye Kozwa Maloba. Azoya ko dévoiler cadeau que le chef de l'État a payé à Monseigneur. Pour na ko relancer diocèse. Boyokanga malam. Pour na ko relancer diocèse. Toyo kanini o ba pesi mutu ka 4x4. Oh, mais likama mutu ka wana tosi toyokaki yango. Tosi toyokaki yango depuis kala. Toyebaka. Comment agir? Comment récupérer? Awa ba manifestation oyo ba labe shole bazala kiawa batu ba uti bipai na bipai batondi awa. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'abbé Théo va faire allusion, il y a décision à conseil de ministres le 13 mars 2020. Tozana septembre. Que baloba qu'il faut ça là en urgence nzela. Oya kabinda. Tozoloba conseil de ministres 25e conseil de ministres, il y a le 13 mars 2020. Ndeo ya sala allusion. Et puis alobi wana ke bakocha goudron na kabinda 15 km. Bazaki kobeta mabo ka pona basepeli na fati. Depuis le mois de mars, qu'est-ce qu'on a fait ici? Et là, mon côté. Biloko ya 100 jours, bazika tout le monde mabele ba sopi. Vous pensez que vraiment biso batambo nalobi ngai tambo ka ndenge na liawa. Na moni makambu oyo ezosalema bokosi batu na ebite soki bozo ebisa chef de l'État ni. Et loko mon côté salemi na kabinda lokuta. Nalobi bongo mutupu. Na programme ya 100 jours, baziki tout le monde mabele. Est-ce que ce qui bozo sa makamande wa? En quoi est-ce que vous êtes différent ya oyo bato kabila bazaki ko sala? Sous-poutrage. Et vous aidez les chefs de l'État? Olobi Eliezer azaka problème na batani. Oza déjà député olinyo kota na cabinet. Nana ebisio. Ata soki na koti na cabinet. Admettons qu'il na koti, je ne mérite pas.
Aujourd'hui, Facebook me rappelé, Mukolo Lelo, de Mukolo Toko Takana Félix, alors secrétaire national de l'UDPS Nakanang. Lelo, le 28. Yamboula Nini. Faut maintenant poser la question. Azaki Atana Solo, Azaki Atana pour revêter Kakozala candidat président de la République. Parce que le vieux était encore là. Mais ce temps où on n'occupera pas tous les postes, on va occuper les postes. Ils doivent être en réalité les chefs de l'État. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que Golandanga. Attention que Golandanga te, Golandanga même Nanzela Banana yo. To Nanzela la première dame. Nalobi boy. Nalomami awa na kabinda 100 jours wane sale loko mon côté vérifier makamambongo. C'est la même chose toyoka dike mon enveloppe et bimaki mais bungi. Tangu toyoki liloba ya monsieur l'abbé. Si je me contente que de ses propos eza abimisi enveloppe na contact. Mais contact wana mutuka wana balakisa kyango déjà monseigneur na Kishasa na photo. Na lobia na photo. Et pour na relancer diocèse, ezaka mutuka wana te nde ko relancer. Et d'ailleurs monseigneur m'avait déjà dit, me dit mutuka ngo ndenge balakise linga. Ce qui est kozalaka yango, mieux vaut na teka pour que to sunga. Nazomi mona te kotambola na mutuka ya luxe makas parmi une population pauvre. Wana lobaki yango depuis Kinshasa. Mais tango kotal, la façon dont j'ai vu même quelques personnes, bao bayaki na délégation ya ko représenter chef de l'État, ba ke ko négocier na profil humano pour na amema bango na avion. Sonia modèle wana. Oh, professeur, moni est-ce que beaucoup me mabisote. Ngaita mwe. Akamoyo. Est-ce que comme mabisote la délégation, le représentant, bao bazo ya ko représenter chef de l'État. Poni komile la boy. FC Sazolela, azomituna akozonga kana kacha borwana ndengeni. Mais degré que vous négligez tout. Lobina bino nzela ya bandun. Qu'est-ce qu'on veut faire? FCC a ligne à récupérer hein. Allez, conflit. La population a besoin d'une solution. À se sentir quand même bad. Population ya Kabinda, ya Lomami. Mais na rencontre wan ezana baoba uti Katanga, baoba uti Mbandaka, baoba uti Maniema, baoba uti Kisangani, baoba yaki wan, ba évêque tango ba présenter, baoba uti Rome. Bato ba uti bipai na bipai Canada, baoba uti nani ba Belgique, ba Italie. Tous ces mondes là, ba ye awa, bato bazo kosa bato ke, non voilà ba salaki 100 jours. Na mona je suis arrivé aux États-Unis, na kuti maman moko azaka ya Lomami. A sepele azo sepele l'hôpital tala ba photo bala kisike ba dia goudron. Donc longwe mbujima tilu ba au goudron. Na lobi maman, eza lokuta. Au lieu koko saka na Facebook aider les chefs de l'État à réaliser. Urgence c'est baloba déjà. Quand on parle d'urgence, c'est ce que j'ai dit même pour un programme il y a 100 jours. Bande konanga, balobi programme d'urgence du chef de l'État. Tangeli biso tala biloko. Qu'est-ce qu'on appelle urgence? Au lieu qu'on va même programme prioritaire à chef de l'État. Urgence, c'est à faire maintenant. Allez, urgence, le 13 mars 2020, dans le conseil de ministres, Tilelo et le côté Salema. Kabinda Baravin Kokata. Et c'est quand même compliqué. Mais ça, créellement, Seigneur, on néglige, on a attendu. Maweja Dounes, au mois de péché, batunaye, basali moi bash, bache wana bache photo na yena ya fati, ainsi de suite. Je viens encore quelques personnes, Yandegonanga Sylvain Mutombo, bache wana photo, bache. Non, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Et kokaki kozala, une grande représentation. Une grande représentation. Hein? Vous pensez que l'FCC tango bazo salawana, bazo négligé, ils n'ont pas fait déplacer tous ces mondes-là. Baye awa.
Les apam. Et nous, de notre côté, Bino Sko, Bino Batouboye, Bino, ce soit qui t'a il veut remplacer. Il veut remplacer qui? Il veut remplacer qui? Bah, incompétent, Bazagandengwa. Il veut remplacer qui? N'a pas remplacer Batunios. N'a meti koloba makamouya etenya ou moi, aso yo la jalousie. Na ligne remplacer Eten, Kakanga wana, na ligne remplacer Balwaka Bwanga, Kakanga. Non mais attendez, vous n'allez pas quand même interdit de parler. Vous pensez que tu blaguer na bino? Allez, au salé le quoi mabenga na betelo maboko. Ozoyi banga tozoyi bangate. Monsieur le président de la République, chef de l'État, image wana na ko la kisayo yango wana. Mbujima yuaba lengela. Amos, encore un peu d'illustration. Ok, bandeko, tozo continuer car toujours la vie en Mbujimai, tozo bon on a marché, ba Kwadianga. Mbujimai yuaba lengela. Et comme Mbujimai mon foi. Bandeko nango zo kama bandeko ba ko loba ko sa passe mingi. Na ko linga te bandeko nanga ville o ezala miba. Ville o ebisi batu minene bale la souffrance o ezala mboka au Congo. Donc on la casse. Oui maman. Tu as une maille tatouage. Ba ko 1000 francs boile bu ko la tatu. Dikanga jite boni. Ko kuyi mushindu wa kwenza na shi mujumwe wa mafika uyi ko kutota. Dikanga jaichi. Ok. Ozoteka ba oba benga ngonini. Tozoteka makayabu. Biloko ezoteka mabien kasi mbongo ezate. Souffrance makasi batu bazo souffrir makasi na Congo tozana moyente. Il faut bosser la biso ba fongola banzela ba marchandise e banda kokota facilement to futa ba taxe te biloko e banda kokota polele bato ango bazona misala ko sala te tozoluka misala ko sala tel que je suis diplômé mais je n'ai pas un emploi. Il me faut travailler mais il n'y a pas des emplois. Ah to sawapi. Tozana wenze ya bagwa jango. Ezawapi. Na Mbujimai. Province nini? Kasai Oriental. Message fort na ba konzi ba kolanda bino ndenge makambo ko lekala mboka na biso Congo. Est-ce que awa boko bénéficier pe ndenge bande ko bazo sepela na mboka Congo? Mboka na biso eza bien. Tozo senga na ba konzi na biso batala nanu biso souffrance tozo mona. Courant ezate, ma ezate, bana classe ya bana makasi biloko nyonso eza kaka dire. Gratuité enseignement ou la bana batango fele. Na première ti na 8e. Siko 3e ti 6e bana bazo futa. Sikonde toza na rentrée scolaire boye. Moyen ko sala rentrée scolaire toza ngote. Ozoma na makayabu nazo te ke za muke. Naza maman à 6 enfants. Alors je ne conviens pas. Okay, merci. Biche. Bien papa wa. Bonne santé. Santé bien. Ah wa iza wenze nini? Mu salu cha bakwa ja. Mama to ba o iza miss nini? Bi meta ni tubo. Ba difficulté ni bokuta na ngota boteka kabilo ko ana wenza bakwa jang. Kwako ina magutaka laba tusumbamu na auto magutakaji makola tune batula to ikriza ni nzali bakiye bazate bagri yaka bine babwele ba kusumba to balga bine nyima kutato. Merci bandeko zolanda banda to bandaki na bana mikie na mikolo bako rekameka keloko moko crise na Mbujimai wa balengela crise na Mbujimai wa balengela mai passe courant passe misala passe. Donc le kama longa la Mbujimai ezali vraiment te peuple ya Mbujimai basengi au secours ya bango ba kolanda bango. Winde ko lobini mbote papa. Bonne santé. Santé na ngai eza donc mystique nanzala ebele papa na ngai. Sala ndenge ni pabili bozala Mbujimai mboka ba diamantifère mi beza la kawa batonga ba immeuble na mbonga Mbujimai. Yo le lanzala bondenge nini? Siko miba ezo travailler te miba etelemi biso to talaka jinanga onazo mema babiloko ya bajite belé donc nazo vivre na moyen we donc na possibilité ezo kokate mais sikonde naza nanzala nano ata 50 fois na tien na poche te nano ata nazo tanga te mais jinanga naza muto nazo tanga mais nazo tanga te naza na wenze nazo memela bato biloko po bafutanga ba 2000 ba 1000 francs mais tozo mériter ka na vie o eza vie mabe ezo kokate yo zo na ba télévision te ke beli na bino ya awa professeur Oriental bako saka na mbongo baza ba patron baza ko ba télévision to kolanda biloko na bongo bako saka na mbongo yo sala ka ndenge na take congolais ko la passe nzala misala ezate na Mbujimai. Siko papa na ngai ngana okende pa moto so na sengi lelo lobi akopesa ngai fale naza na musana zo sala po atana epa na ngai ne naza moto aji donc naza na bana mibale bakolia nini zala bale sala musani ndeko na ngai naza voyeur
nazomema makaya bwa bato bazofuta ngai jite munene bazofuta ngai 2000 francs bana mibale na kolia na bango ni bimpano Bonne santé. bikia munungu batangijila nga swanzambi kabayi batole bintu basomba mutulu basomba Mama nini ezosala ke biloko na biblioteka mate. tetu bari batwambile ni muvuma ngwadi tungu bari bambani kakwena makuta kakwena mijimu kakwena makuta kakwena lufuta ni bari bafuta ke bari balo kutula bintu pinje bintu ni balo kutula kudinganyi. Merci bandeko balandi ya tokomwa pe ko sala passe mingi. Tokosi bon na kati ya wenze. Wenze nous avons Mbujimai, Wenza Monene, dans le marché central, il y a Mbujimai et place Bisso aux Alliés. Nous sommes en direct, hein. Oeze Miso Bokolanda Lelo na Boke Binyosu. Salam Moussalani. Juwenze Mujumukai. Pana Tobudim. Ujuwenze Bishi? Nimpana Tobudim. Ujuhana Tobudim. Kabudim Kamakari Makutang. Kasaga Didesa, Kakafika Urumukarasa Kai. Mudezem. Urumudezem. Utui Mukaras. Utui Mukaras. Umukaras utufuta makutanya shimbiti bya chanana. Utufuta magut. Unufuta magut. Okay. Boni. Malamu kaka. Souffrance à nini? Mbujimai mboka miba. Mbujimai mboka ba diamatifère. Mbujimai ezana ba patron na Kinshasa, ti siko musu bazola likola mbongo. Yobo le lanzala nini mama? Boti ko sabisoko? Miba wane kufi. Miba ba travailler te. Bantu amiba ba fonctionner te. Mbongo ezate. Tozana na mwana kuloje na balibamba mujumu bishimu mangali mujumu ka wena ko kutatwani bintu turi bateka mutisalo kabena batusumba to ya dolari yende ibana mem kwa ngachabo acha kujinda ngachangateka ndakale na sha sanfra bana hambela minjira ni mama muya mutisalo kakwena mujumu kabena bafuta bantu makuta chibi dolari jendi bana kihatukari basomba nukwe bafanayi batone nchaja ambato aneni bato akuila kuko. Merci, toi ça dit la maman. Oui, bande ko balandi ya to komi wapi ezalaki bongo la vie en Mbujimai wa balengela. Président Félix Tshilombo Tshisekedi oyoki ndenge bana Congo balobi bazana bosenga na yo awa. Bazana bosenga au secours na yo na Mbujimai courant passe. Mai passe, misala passe. Que demande le peuple congolais? Yango toyeli awa, si ça malisu likura lisu. Te bisaki bino, te longe bate ba plateau, bate ba bureau climatisé, to ye ko sosko moi, to vivre place moko na population, boyoki souffrance, mais la population lobby, Mbujimai bazana bosenga ba compagnie. Bazana bosenga régie des hommes malamu, bazana bosenga électricité, bazana bosenga ba compagnie kili. Parce que dans Mbujimai passe des ali diamètre la sous-souté baza pe na bosenga relancement ya miba ezonga ndenge zalaka kala parce que passe eleki mingi bana Mbujimai wa balengela baleli o eza bongo kaka na bandeli to komi lelo mais lobby bokozwa moneditu bokozwa le mami to kozonga lisusu to tuna excellence maweja makambanga le peuple d'abord slogan le peuple d'abord ezaka ya munoko to kozela pe mise en œuvre na Mbujimai to suki après mukolo malelo sikate kimia kolo nzambe ezala na bakongolais nyonso bakolanda biso oyo bazali contre tribalisme mukongo muluba muswahili mutabandundu Congo ezapo na biso nyonso lobi. Voilà, wana Didier na makese la bakitaki. On ne se déplace pas pour se déplacer. Pour na to déplacer équipe ndenge toye wana groupe, ça nous a coûté des dépenses. Mais il faut tout ça là yango pour que bon vivre le Congo profond. Nakoya na kotia la bino conflit ya bena Mwembia, na bena Kapuya, na otie la bino. Na otie la bino, ne vous en faites pas. Yo zomona ngatambu mutu, oya kotaka na mutu ka pou azogenda azotala de, to kotelema to otala. Monsieur le Président de la République, la vie à Kabinda, c'est celle-là. Aujourd'hui, on va discuter à Kinshasa.
nemulu bashanka di wakumba lubimbi tuline difficulté dia mashinda dia mema te kushibala chintu chiyampe to secteur wabalu bashanka di territoire wanganda jip tuline difficulté dia mashinda tuline difficulté dia mamem tuline difficulté dia bintu bivul turukujuka mu distance dia 200 km bakuye muno mukabinda kulonga galasi me betu tumine netu mauditwa ma institution kwa bukwetu kwa bwagala tulongela netu kwetu. Oui. Maintenant là-bas il n'y a pas université. Non, en Angandashika il y en a mais chez nous c'est Tabalouba Shankati. Oui. Njumuluba Shankati Lunga Nyambo Flora. OK. Au Baksani. Une conclusion que je vais donner, je vais demander aussi à notre ministre comment OK, dépenser aussi sur nous en tant qu'étudiants de l'ISTEM Kabinda. Pas toi totalement pour nous les étudiants de l'ISTEM, mais pour nous les étudiants de Kabinda. Demandons à notre ministre de dépenser aussi sur nous et surtout en particulier nous de l'ISTEM pour problème des locaux et de bancs. C'est depuis Kabinda, Samuel Moutamba, étudiant de GD Hospital. OK, merci. Bandeko, 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 Pesa, Avina Bango. Nous avons un système Kabinda. Nous avons un professeur Lomami. Kabinda est un chef-lieu de la province Lomami. Bandeko, il y a un problème, il y a des locaux, il y a un problème matériel. Et puis courant. Bandeko, il y a un Kandajika. On a une université, on a une commission malongate. Dans la province Lomami. Dans une décentralisation. Bakondiambo Kakongo Kakolela. Mais là, il n'y a pas de Lomami. Nous allons continuer la vie à Lomami. Hôpital Gabriel Tushina Yoto. Bantu badike nga barikubela ketushine ma hôpital et à Tchétch baluba shanka di badike nga à travers barikufwa ne mambo ma hôpital kwetu. Ministre twanga chilene to en charge batu ba étudiant ba mukabinga. Angata en charge bamba ne tumone mwa kala ko evoluer bi yampe ne ketushine malo ko avula batu ekala to evoluer na auto. Bro tumuka binda bina alo tato lifundi atuna courant kala ete linye shinda de tundi l'huile wetu kutokala ka shanga ya ndimanda watu jimina mushi ne l'état atale mo manda na mo kala na courant na mo par exemple balongi bino studi okutana na bya kwela kala mu telefone bikebe ko katushe mo kutaba ko bikena mo tera na ma courant et puis betu kudi na ma o mena mo ebundi okay ya tukusha ya ma vile na kala c'est là-bas les sièges des institutions. Quel est le message qu'il a ça? Bon, message en lancé. To kebena mu betu tumina mu kuwa. Et tout le monde na mu kadini. Hein? Betu bakile na mashibo ebonde, adikala ya ma vie, tatu ina mema ki akompa. Nous sommes bel et bien à la province de Lomami, la vie, la territoire, il y a Kabinda. Tout la vie à Mbujimayi. Awasko la vie la province, c'est le Lomami, dans un chef-lieu, territoire Kabinda. Comment mon frère? Ça va bien. Ici nous sommes où? Ici vous êtes dans la province de Lomami, précisément dans l'enceinte de l'Institut supérieur de technique médicale de Kabinda. Ah, comme système à Kinshasa? Système, voilà, système Kabinda. Quelle est votre difficulté ici à système Kabinda? Voilà, ici nous trouvons beaucoup de difficultés ici à système Kabinda. D'abord, les problèmes de locaux. Nous n'avons pas suffisamment de locaux qui peuvent bien nous servir à bien évoluer ou bien à bien étudier. Comprenez que dans une salle ou bien dans un auditoire, nous nous retrouvons un nombre de 300 étudiants. Vous voyez que c'est comme nous venions d'étudier le cours de pharmacologie spéciale. Nous étions tous là avec une intention normalement d'étudier. Mais nous retrouvons que les autres sont à l'extérieur par manque de bancs. Donc il n'y a pas suffisamment beaucoup de bancs qui peuvent nous servir à bien s'asseoir et bien évoluer avec les cours. Donc problème des locaux, et nous retrouvons maintenant avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de nuits, du fait qu'on nous associe même pendant l'examen avec ceux de G1, HOSPI, G2, HOSPI, G3 par exemple, et puis G1 nutrition dans une même salle. Donc ça nous a totalement créé beaucoup de difficultés. Et après, nous retrouvons qu'ici, ça ne va pas. Donc une difficulté encore que nous avons rencontrée ici à l'ISTEM, des problèmes de TP.
des TP comme ça, il faut pour déposer un TP, il faut une affaire de 3 000, 5 000. Ça ne va pas. Nous demandons aussi à nos aînés qui sont des loin. Comment ça va là-bas? Pourquoi on n'a pas écrit système? Pourquoi ce n'est pas mentionné ici? Voilà, ce n'est pas mentionné parce que ce ne sont pas nos propres locaux. Voilà, ce ne sont pas nos propres locaux. Nos propres locaux sont en construction donc au quartier Kabondo. Difficulté la tudi nado tatu ina mijimu unoko wetu tukwetu kulonga matulasa ofurishe kene kala sociale we mushadi to imakana kanyinyi muchilai ne taxi moto orpa we licencié après quoi tama shinda tudi na tatu na mashinda swelelenya tukwetu kukenga pa mwando wa moyen de transport tatu ina chipalo cha shindeke aike après machinda boda kuka tukafano watendre musa 50 km il faut quitter ni 2 semaines à peu près 5 jours au bena moto il faut mwanda kintu na lwali tatu mu province to aluma kwa machinda nabo kutoka midi bandeko balandi la vie à Lomami awa to ko solama mukele bandeko bo comprendre que to na bongo ya Lomami to na kabinda motende ko kai bode awa to bana province la province la kusima wapi na kabinda awa na kabinda pour vivre malamu ni ne rendre kabinda difficile au moment où vraiment compliqué muke pour vivre à la kabinda bon awa na kabinda to vivre un peu bien mais où ils en ont makasi ils en ont kaka bazoli ma ko bon service wa kabinda te puis ça kabinda zana ba ravin belé ils en ont ko beba en plus de ça les pe ba courir zangi nango mai to zana mai malonga te ndio kubongo yoko ni balio kote ngana na za moto atishasa Lubumbashi siku sana na yuko tega mafuta mafuta yote na uti yangu na mboka mlima za au ndio na koma na Lubumbashi tu vas na video mayo Régie. Est-ce qu'on a un d'accord maï du marathé? Vous savez bien maï combien? 150. 150. Ah ouais, tu es dans la province Ninia. Tu es la province Lomami, non? Ah, tu es Lomami. Ah, tu es chef ligne comme on dit. Ah, presque ça vient. Oui, cabine des araignées pour la cabine des araignées. Zamupai. Oui, oui. Quelle est l'état de Konoko et toi par un machine dans mon calenda à l'ouest? Oui, la difficulté, ça y a un décompté, quelle est la difficulté? On va foutre nos taxes, c'est cassé, il n'y a pas de taxes, mais à la carte. Pour faire ça, il faut que les négociations, il faut passer la mine, il faut accompagner la négociation. Bon, tracasserie, ça y est, mon calenda. Tamwe mata tsamikanda binadina tamwe bampulushyo bakala kashaba motara nya bo professeur mettre les négociations par police par la négociation voici la mine to ba la négociation parce que baza musika parce que ata commenter mato ina ba liste ba ngo zali awa déjà mais c'est de washi bantu bese bonde muno mo province aloma nanka baba ko washi bekale na ko voilà vie yango wana moto akosa yo te wana eza morceau choisi te yango wana. Le gouverneur était venu me voir. Je vais aussi aujourd'hui présenter les civilités. Le gouverneur, il a m'embêté. À l'occasion, je vais échanger avec lui, lui dire ce que moi je pense, ce que je vois. Ma solo. Et je suis gaga. Et c'est quoi boyo kaka vérité mukusa boy poa. Na lingina lobela dossier ya résultat etc. D'abord on a félicité Ndeko Nangai Isha Boudou qui est membre de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe,
qui a été nommé chargé de finances à UNC. Mon frère Richard Ishaboudou. Félicitations et courage. Des mots qu'on a monaki, tangu batu bazui maboma, Ishazwaki li bomate. Atikali laji quand même calme. Koyeba ke to solo la kana batu. Ba poste yake kindaka. Nerobia. Na UNC. Izawa. Même temps où va sali ba manifestation na bango toke ko sambela pona veka toke ko sambela batu azoki ndekuna mabina na mabi. Mutoazo qui était prière ya mao. Kobina lokole lokomsu. Naloba na bino. Nous nous connaissons quand même dans ce combat. J'ai eu à voyager avec Vital Kamer, je crois, ceux qui na sala na ceux qui 5 voyages, ceux qui 7 voyages na est na bisikebeli. On avait un pasteur, Papa Le Kimbayo. Place bato yense bayebi, bazali bayebi. Tata wana bokoti avion na Kisasa bandiko sambe. Ti boko kitana Goma. Bokoti avion tolongwe Goma tozo kende Beni. Bokoti abandiko sambe. Tangu bino bozo lia wana bozo me. Tata wana zo liate, azo melate. Mais tangu sko pouvoir angwe monani. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Papa Le Kimbayo Zuni. Même pour organiser la prière, babandiko sauter. Bino, izaka ndengwa. Soki olobi, siko nazo ke la lisusu nani jalousie. Boloba, nazo ke la nani jalousie. Na lingi pena comme pasteur. Ishaboudou, félicitations cher ami. Résultat exeta ibandiko bimalobi. Ebimi batu ba sepeli ba 70%, ba 75%, ba 65%, bana na biso bazui ba diplôme na bango. Nous félicitons ba lauréat nyonso. Nous félicitons ba o bazui. Nous encourageons ba o bazui te bakanga mitema. Prochainement ba kozwa kaka. Faut persister. Mena lingina no ba une chose. Siko boyo kaka ndenge ni ntango zongo na batu bazo sepela ke bazui ba diplôme. Ezala na niveau ya université, ezaka alongi na ye, mukoloka ka alongi na ye wana. Donc yeba ke chômage bandi. Tozana bango, parmi ba wewe, vous allez trouver des licenciés. Parmi bani, mieux surtout on a possibilité à engager ba. L'essentiel n'est pas déterminé. Et aussi chez nous, mutu nyonso de kazu diplôme d'état accueil université mutu nyonso. Mutu nyonso. Il fallait revoir les systèmes éducatifs na biso. Et causer la malade. Mais t'as ba dégâts. Moi na cause diplôme, alongoli bilamba. Moi na cause diplôme, a sali n'importe quoi. Moi na cause diplôme, donc dérapage moko, muto azo koma. Donc, aza censé cause la o bazo benga ba intellectuel. Aza na ndenge moko boya cause lela. Mais ko sali mandengo, ndenge. Ya wana lobaki na bino. Tala biso moko place toza bando kiamboka na biso. Nous avons l'occasion à construire, ya kotonganda. On a les ciments, on a les barres de fer. Tout ce que nous avons, au lieu de tonga ndaku ya makasi, ceux qui te botele ya na kabina bandako belé bozo mona. Eza ba belge mutubatika. Mais ceux qui ont la maison préfabriquée. Oh ba carton ya Jamal oh lelo ba to bazo samba. Muso aselinga ki elia yango et puis nini dès que ba tumbi zamba mbala moko yezikisi yango. Il faut étudier les paramètres. Botika bi copia. Yango moni na kisasa na biso. Donc, ezana ba prêtre ko. Ba vendre d'abord ba zo escroquer bande ko ba province na ba. Boyo kanga malamu eloko. Il faut na insister ne loko. Be escroc ba vendre ba zo escroquer ka bande ko na bango bazana mboka. Tina mbongo to sala le démarche. O comment so kinenge. Tina mbongo. Tango zo tina mbongo yo yebi kende ko na ngaza soki na service nini. Escroc musala na yango. Ya ko escroquer bande ko na ndeko wana zana mboka. Mbongo malonga ezate, chaque tongo, chaque poko, kosenga kambongo, et ça là na ça le démarche. Des escrocs comme ça.
Et pendant la campagne électorale, bango ba yo wana yo zo kandiso kini akokosa bino après azongi na ye. Na tuna gabino bozaka na mitema neni nyo. Yango zo mona bikopia okuta mutu lati elamba ya hiver na kisasa na moi tozaka na ngwana. Alati hiver ko donc grand prêtre. Pardon. Grand prêtre. Alati hiver azo toka. Donc pona toka makasi te, éviter ceux qui bapakola kanini. Bikopia. Et nous voulons tout copier. Ba maison préfabriquée avec un système anti-incendie qui n'est pas stable. Bizona kisasa wa ceux qui ndako ezui moto bakobenga moto ka anti-incendie koya mai sana katite. Mai. Allez, to sali ba préfabriqué. Lelo to zawana to komi ko ka jamala zo sala boy. Jamala to sambele la kaye pona senga kana ba congolais ba sambele la lors de l'audience. Tata wana yo kanzoto makasi. Muto yaka na chaise roulante mukolo ya bazo prononcer jamala telemi wana zo kinde na kane na ye. Na lobi nzamba ba congolais azamala. Nazo suki sana wana pona lelo bande konanga parce que masolo za ebele bobo sanate. Pesa moninga souri boyebe ya kaka. Ata soki oleki na nzela mesi tambwete bande konanga to linganaka. Il ne faut pas yo sungaka famille na yo ozelaka teke l'état sale. Il ne faut pas yo sungaka batu famille na yo ozelaka teke baleka na nzela ya onje mais era ko sepelisa moninga na wana musala député te. Wana il ne faut pas papa musala député selon monsieur Tambwe yango wa. Okolemba ko lobatala nako changer te. Musala député selon nga monsieur Tambwe yango wa. On va rester dans ce parlement là. Oui. Olobi. Moi, j'ai le devoir, j'ai l'obligation de redevabilité vis-à-vis de ma base. Parce que j'estime que j'ai été élu. Mouto va voter. Moi, on a kanenga salakat. On va voter, il s'en fout. Nana côté pas naï. Et pour ça, la biso, soit démarche na biso, zaya aussi, il s'est pas cité. À tout moment, ça peut s'arrêter. N'a le quand même avec, n'a pas personne avec handicap. N'a le belacation, n'a le bakana bango, une chose. N'a le bakana bango que, ndenge na zaboye na kosili sapacité à tout moment boko mona bikuke wane kangana ndenge bomona baoy baye na herbo baoy baye boy baoy baye j'ai le problème tous les jours baza bande konanga même ceux qui na zana ngote bo sololi na mutu kaka tozana bandeko ebele na lobaki na bino ke mwana kabango il faut ba opérer. Je suis en train de je regrette que semaine ici à coach hôpital parce qu'il fallait réunir les moyens pour que va opérer moi na ako kene classe le kola bana news pesa moninga sourire plus de 243 998 et 311 332 masolona député to aliawa la grande équipe de Kiku de Makesela tozali awa trésor zolozolo azalaki na Kikwit na Jean-Claude Muyambo kuna pe Jean-Claude Muyambo akindaki na cadre à partir na ye ezalaki une descente en force. Merci, tout le monde. Nous allons continuer. Lobby.